Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Sokotan Ngamba Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV où est la réalité. Tu es na sujet moko ya kokamwa moto eza ya kopela onde na na yokate. Pourquoi na lobi bo ezala branché na pesa au détail. Et comme isinga mingi papa na biso abenga na des shows Denar TV. Papa lobi des shows na na sujet nanga o tia na chaîne. Naza na besoin ya conseil ya mutu nyonso na kati ya problème nanga. Voilà pourquoi papa yé na problème auto le belango parce que papa yébité a telema côté nini. Quel est le problème toke na détail. Papa na biso abenga na des shows Denar TV papa lobi boye des shows naza na problème sérieux na kati ya libota na ngai. Papa lobi abandaki ko voyager. Tokotanga pays te tokotanga pe kombo libota te parce que ça problème moko vraiment ya passe. Landa o comprendre ma kambunini ezo salama na sima mibali pe na sima ya basi. On est là. Papa lobi boye. Abandaki ko voyager, bavandaka na mwasi na ye babalana. Abandaki ko voyager, asalaka déplacement, a voyager na pays quelconque pona okendo luka vie kaka ndenge ezalaka. Bavanda na mwasi na ye babota mwana liboso, bazalaka bien. Azalaki na camarade na ye moko bazalaka na ye vraiment très proche. Ça veut dire aza camarade basambelaka na ye même église. Ba se fréquentaka entre les deux, ça veut dire famille et tongama. Mais ce qui a voyagé camarade na ye des fois abandé pe koya na ndaku na ye ndenge visite ezalaka muninga azate atiki libota ne na sima ayaka kotala mwasi na ye na bana. Alobi des shows nandima ite eloko aboye koki kosalama na kati ya foyer nanga na sima ya camarade nanga et en même temps za camarade ite maza frère to pe mutu to sambela ane lingomba excepté cela to sala déjà famille to sangisa famille elieye elienga mais quel est le problème elieye elinkolobate ke eliye mama mais na kati ya problème oyo eliye mama scandale. Papa lobi bavanda ki ensemble, ba vivra na mwasi ne baboti mwana liboso, baboti mwana mibale. Na troisième enfant, papa kaka ndenga voyager na troisième enfant, papa eko voyager akenda ki voyage na ndenga voyager pona okendo luka mbongo to ba moyen ya kolesa famille. Papa kota kenda comme voyage ba kenda ki ba escroquer ye mbongo. Mbongo akende na ngweza ki presque capital na ye mobimba. Côté akenda ki akangami. Asala ki presque une année na pays wane sika akenda ki akangami moya zonga ezalaki te. Abandai kozela mwasi na ye alukela ye ba possibilité ameka kobeta de gauche à droite po kangisela ye mbongo asomba marchandise mususu kuna aluka na billet po azonga na pays esika ba vivra na mwasi na ye. Or na simaona mwasi atikalaki na camarade na ye. Camarade wana basambela ke église moko, camarade wana basala famille. Ndenge papa zolo ba ye moko abi camarade wana za camarade à n'importe te. Vrai ami eleye. Papa na biso lobi des shows babande ko yebsanga makambo yo mais na bande ko tenir compte na ngoti. Na ndima ki pete ekoki kozala bongo po ndenge tozalaka na camarade nanga. Soki na voyager, ye mutabenga kanga, apesa nga ba suite ya famille ndenge bazana sima, naza awa, naza na bana, toza awa, baza pa nanga. Toza awa tobimaki ensemble, toke kotambola, toza awa tokenda kiboy. Ti ndenge baza wana camarade na yepe abala. Sadi bango mibale ba marié. Tango ako voyager, mwasi na ako kende kuna, basanga ina mwasi ya camarade, bake kotambola ba promenade ensemble. Na sima na ye abandaka koyoka déjà à partir à komaki na deuxième enfant na mwasi na ye bato bakomaki koyebisa ke camarade na yo tozomona ye clair te na mwasi na yo atikala ki kondima te po alobi des choses nazalaki même pas
na idée penser eloko abongo kiko salama abi des choses to comme famille. Or tant papa yeko kangama na voyage nae ba koma déjà na bana mi balé na mwasi nae ba bota premier enfant, deuxième enfant, ba yeko koma na problème ya troisième enfant. Toza wana côté problème yeke ekweya. Tant papa kangami na voyage, mwasi atikalaki na sima biyenga na camarade ya mobile. Biyenga na camarade ya mobile. Mobile alobi des choses. Bat nyonso bande ko yebsanga problème o na ndima te. Tant na ye kozonga, bref, tant papa ye kozonga, azongi na payer esika bazalaka, akuti mwasi na ye bien, nane bazalaka ba onyosu na camarade na ye bien ensemble. Mais tant azongi batu ba rappela ki lisusu que non, mwasi na yo na sima awa. Ça ne va pas donc etikala ki vraiment ko pela ye na camarade na yo bolingo eza na kati. Eza lisusu ndenge yo kanisaka te, yeba ke type wana camarade na yo wana abimaka na mwasi na yo. Papa mekaki moi kokende ko comprendre mais à minimiser ele kaki. Tant papa uti ko zonga après une année ya kokanga makota utaki azongi na mboka esika bazalaka. Mwasi na ye aye ko tomber enceinte pour le troisième enfant. Mwasi aye ko koma na zemi ya mwana misato. Zemi ebota marate, zemi ebotami. Ba continuer ko vivre. Mwasi aye ko za zemi ya 4. Moi, c'est que bota quatrième enfant. Bah continuera à vivre. Mais l'élo, après le quatrième enfant, c'est créé kobima. Moi, na yami satu azalaka ya yete. Moi, na yami satu azaya yete. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Au moins, ba problème oyo, ya ba mabala, ba problème ba amitié, ya ba camarade mobali. Na ba camarade à mwasi yaya ba problème belé na ba foyer eza na ba foyer mingi baza na ba même ka oto ekolobela lelo oyebi problème o ekamwisinga esalinga somo koyoka likambo boye ya ona ngina lobake na ba famille mususu ndenge to monaka plupart des cas au mona pelage mutabota bana mais na kati wana bana musu baza ya yete vrai naza na mama mususu abenga kinga apesinga témoignage eza na ndeko moko ya mwasi abala mundele ndeko abala mundele abota mwana liboso mundele aboti mwana misatu mundele aboti quatrième enfant noir akebota noir ndenge ndeko mwasi ndeko congolaise aboti mwana liboso mundele mwana mibale mundele ya misatu mundele quatrième enfant ya suka noir. Comment expliquer ça? Mundele so asanga na mutu mwindu babota ba métis, c'est ça. Oui, to boite mwana mususu akolanda plus couleur à maman mais aboti mwana noir. Noir ça veut dire souki pende kuba neto yanga de show boy. Souki kuba mwana za na posolo kwa yanga de show scandale. Biloka bezo sa mandenge nini. Mais c'est grave. Ça veut dire na ba famille belé ba problème o ezali. Ba te belé ba boti bana ba obokola bana na kati ya mabota wana bana mususu baza ya bango te. C'est malheureux. C'est grave. Et puis ça na basi mususu ba ebike mwana o na bota eza ya mobali nanga te me abomba na mutema. Yaya ba abomination eza na ba famille belé. Mususu abomba zozela mukolo alinga kufanda bimisa secret. C'est malheureux. Na kangi parenthèse tozongi na sujet. Papa lobi des choses na minute au troisième enfant aza yanga te ba ebi ndenge nini. Mwana belaki. Tant mwana beli et comment il a besoin ya transfusion. Fallait bazwa makila papa po batia na nzota mwana parce que c'est son père. Oyebi ndenge pa na biso ezalaka. Babengi papa ya mwana, yaka ndenge mwana komi na diminution ya sang, toza na besoin tozwa makila na to transfuser na mwana. Ba vérifier groupe a papa esimbi te po bazongisa na mwana. Côté secret ko bimangwana, papa lobi mais comment boko lo ba ke groupe nanga eza compatible te na mwana o nga na boti. Docteur aza neloko obombelo te faut batia mwana makila ou eza compatible na groupe sanguin ou eza na nzoto mwana. Ba ebisi papa réellement que non oza compatible te na groupe sanguin ya mwana na yo. Tokomi wapi? Scandale ya tokomi wapi? C'est malheureux, papa tikali silence. Bref, basali sa mwana na hôpital mwana yo ki bien bazongi na ndako. Papa a luki moyen so moi ça yebisa ye qu'est-ce qui se passe par rapport ya makamyo so bandaye koyoka na camarade na ye.
Et en même temps, ton camarade n'a pas que non, problème est que ça net mobile n'a comprendre. Problème est que ça net que camarade n'a à comprendre que y a bimarana moi si naé en dehors de lui tant où y a voyagé. Camarade ça qui est ko bendana. Pour moi il kambuso ba to ba lobeli trop. Yo mo se sentir déjà que méfiance moko boye koti. Alors bi des choses na mona qui peut méfiance moko boye kota par rapport à camarade nanga envers nga. Camarade a comment qui un peu bizarre, camarade a se retirer. Parce que bah te belé ba soupçonna qui bah te belé ba mona qui rapport ne le kai mingi na matoi a bendana ki tant que comment na problème à moi na hôpital franchement tant moi na yo qui bien na benga ki moi si nanga to solo li tant que moi si na mobile to 3 jours pour moi c'est ya ko yebisa nga vérité 3 jours pour maman ya ko loba vérité maman e ko ndima ke oui camarade na ndenga zawana to zalaka na ye makangu. Scandale. Maman ndimi camarade ya mobile na ye azalaki makangu na ye. Tango akangamaki na voyage, ndeza période o bazalaki na ye mingi. Tango mobile autaki ko uta kota kangama na voyage aye, période wana bakangamaki na ye mingi. Nde même période o ayaki kozwa zemi ya 3e enfant. Donc zemi ya 3e enfant eza ya mobilité, zemi ya 3e enfant eza ya camarade na ye. Et coïncidé juste étant mobile azo koma maman azaki déjà na zemi ya 1 mois. Mokili makambu yaya. Papa azongi akutaki mwasi ne aza déjà na zemi ya 1 mois. Ti bazalaki wana maman azaki déjà na zemi wana ndenge ekoli ezaki déjà ya camarade. Maman abimisi vérité ayebisi mobile na ye vérité. Équation eza wana papa tuni boye na kati wana mwana liboso ya ye ya mibale ya ye misatu ya ye te mwana suka 4e ya ye yebisanga na kati wana eloko nini baoki kosala mwana liboso ya papa ya mibale ya mobali en fait mwana liboso ya mobali na ye mwana mibale ya mobali na ye mwana misatu ya camarade ya mobali mwana misatu ya camarade ya mobali 4e enfant, il y a mobile naye. Ce qu'on a 4, la famille c'est composé de 4 enfants. Moko na 4 infiltrés. Papa Touni, azong sa moi n'a pas camarade, a gardé moi na. To a salanine. Et puis, moi na tango abotami. Papa zoboko la moi na esprit que moi na naye. En fait, moi c'est azui zemi. Moi na botami, oboko li moi na koli. Lelo ba oyebso moi na kiaza ya yote. Moi na on a déjà na 5 ans. Ndenge to lo banobe moi naza na 5 ans na kati ya libota bato infiltré papa zolela na kati ya problème aboya mwasi aboya mwana to atikala kaka na mwana na kati ya famille à vous les claviers pesa biso conception na yo pesa biso réponse pesa conseil okoki kolobani na problème voilà pourquoi papa na biso ye na sujet sujet autobeti yango anonyme parce que ça problème moko sérieux ya sérieux otie zemi na ndaku mwana liboso ya yo otie zemi ya mibale ya yo zemi ya misatu ya yo te 4e enfant aye kobotama ya yo infiltré akoti na kati ya 4 enfants 3e enfant ya yo te infiltré conseil ni yo ki kopesa na papa scandale abenga na mwana bapesa pa camarade to a garder mwana ona tika na famille abo malibala bakabwana na mwasi to batika na libala na bango balongola mwana wana to batika na libala ba garder mwana makamso ezaka ya kotuna famille te so ke tuna famille réponse eza simple à donner pour bakaboye so toke na ngona famille la réponse est simple mais makamso esengeli totala yango pe na mwa miso ya mibale pour te comprendre voilà pourquoi papa ye na sujet na ye en public asengi conseil boye bisaye asala nini na mwasi asa ani na mwana a garder mwasi na mwana to aboma libala to bazongisa mwana pa kolo na ye camarade abomi camarade tala ba confiance msusu tozala nango yaya pas de confiance à n'importe qui to boyi ba camarade te mais moko boy il faut kozala na mwa mato ya koyoka soki bazoye biso likawo msusu yaya luka omeka koyoka luka omeka ko comprendre luka omeka ko vérifier. C'est important aussi. Parce que erreur mususu tozala nango ba opeso nani rapport ya likamongo songolo oboyi koyoka.
Oboyi koyoka esali mawa pasi na soni. Papa zolela, papa zo regretter, famille eza ya kopanzana. Mwasi asali gaffe o esengeli asala te. Eza makamoko ezo sala malelo na mokili to okyo comprendre te pourquoi moko boye ba désordre mususu basi bo permettre ngo ekota na mabala. Et puis ezalaka nini juste pour na sentiment nzoto mbongo tonini. Na fungoli deuxième parenthèse rapidement pour comprendre. Na tuni boye bakolo balobaka mwasi akokaka pasi ta kokaka bomengo. Mwasi azelaka te. Siko ezalaka pona nini? Pona nini mwasi akokaka pasi te? Pona nini mwasi alingaka bomengo? Pona nini mwasi azelaka te? Juste question. Tomi tuna na nanu koto na poto comprendre. Na kangi parenthèse tozongi na sujet. Nini bino boki koloba na kati ya problème oyo. Papa zolela, papa zo regretter après 4 enfants. Baya ko yebisa oke troisième azaka ya yote. Za na place ya papa yo oki koloba nini? Okipe ko sala nini? Esali mawa pasi na soni. Yango toye na sujet wana en public. Yo pesa biso kaka réflexion na yo, pesa biso conseil na yo. Tant to sengaka conseil c'est très important. Comment oyo oki kokoma? Pesa biso makanisi na yo ekoede biso to meka ko comprendre mambebele. Mabala etonda makambu. Ndako lalaka te moye beska ma etangaka ezate. Papa azobokola mwana na bulke mwana na ye nzoka mwana na ete. Kande baloba ke nalia soki soso na esprit ya maki soki maki na esprit ya soso. Obokola mwana na esprit ke mwana na nzoka za ya yote esali mawa pasi na son. Voilà donc oto ngete lo bango wana pesa biso ba réflexion na yo toleki na annonce. Na lingai na rappeler loro moko eza na mama mususu abenga kinga alobi papa naza na besoin opesa nga numéro ya mwana o ba violaki na Kinshasa pona aider tandis que émission wana eza émission tosi tosala ki kala eza na bato mususu botala ba émission na nga na retard pourquoi parce que boza na cloche de notification te tia cloche de notification ka ande omoni nga na tie wana façon nga na tie fo ngonga na yo esala des signes de vibration. C'est-à-dire, ce qui ngongano esali bongo te au bandotala ba émission na retard. Ya onde ba bengaka cloche de notification. Ce que ebo cha cloche de notification te tuna mwana ndako tuna papa tuna mwasi akolakisa yo ngongana yo, il faut za ndenge yange esali. Ce qui ngongano est dessiné bongo des signes de vibration likolo. C'est causa dans les bons. Ce qui est dessiné bongo te au bandotala ba émission na retard, tuna mutayebi téléphone alakisa yo. Ce que ebi ndenge ba cha cloche de notification tia ngonga na yo ekokana na oyanga ndenge dessiné wana ekosala bien pour orataka ba émission te pour ne pas oyaka kolanda makamio sous na retard. Merci toleki na annonce na biso. Voilà lelo tozana annonce ya kafu na okenango rapidement compte tenu de temps. Nazana mama na biso azana besoin mobali ya bien bakumbela na ye. Mama azana 56 ans. Maman azana 56 ans, maman azana Paris, azoluka mobali ya bien bakumbela na ye. Na maman na biso mususu azana 35 ans d'âge, mère de 3 enfants, par l'imposé kanda makambutu, ana besoin mobali ya bien bakumbela na ye, pas pour l'intérêt. Awa soko landi intérêt ya toko ya kubimiso, toko ya kotando pende ya kotanda awa. C'est-à-dire toko étaler yo. Tout ça a besoin d'aventure te, tout ça a besoin de payer aventurier te, tout ça a besoin de raisonner bien. Je disais donc maman na biso 35 ans d'âge aza awa na Lyon pardon, maman aza na Lyon azoluka mobali ya bien bakumbela na ye. Na maman na biso mususu 42 ans d'âge, maman aza na mwana moko aza na besoin mobali bakumbela na ye. Maman aza na Irlande, na maman na biso mususu aza na 26 ans d'âge, maman aza na 26 ans d'âge aza na besoin mobali ya bien responsable bakumbela na ye. Maman aza na Ukraine, na maman na biso mususu 46 ans d'âge azana besoin mobali ya bien koza mukusete za na taille normale bokumbela na ye. Mama azana Paris, nazana mama na biso mususu 40 ans d'âge azana besoin mobali ya bien kopakola choko te soko chaka ambi kobenga te ekosala bien te. Mama azana besoin mobali ya kitoko bakumbela na ye. Mama azana Paris, nazana mama mususu 27 ans d'âge Kinshasa, mama azana 27 ans d'âge azoluka mobali ya bien responsable bakumbela na ye. Maman lobi mobali ezaka na potote mais partout mobali azali ya bien benga mama na Kinshasa na benga mama azana Kinshasa 27 ans d'âge bokumbela na ye. Nazana mama na biso mususu 44 ans d'âge, mama azana Afrique du Sud azana mwana moko mère d'un enfant mais mwana na ye azana RDC ye azaye moko 44 ans d'âge
comment dirais-je? C'est ça? Voilà. 44 ans d'âge, Azana besoin mobile bien. Benga des shows Denar TV sont causés intéressés. Nazana maman na biso sous 52 ans d'âge. Maman Azana besoin mobile bien. Bakumbela na est responsable. Koela intérêt mi kandate parce que maman a posé kanda makambutu palais et vanda. Maman Azana Dallas. Dallas, États-Unis d'Amérique. Et quand musanga yozana France, au bengi des shows pesanga maman no lobaki Azana Dallas poto lingana na OK na wapi yozana France. Hollanda maman na Dallas. Tika aventure ko benga biso pour na aventure te. C'est-à-dire maman Azana Dallas, maman Azana 52 ans d'âge, aza posé vie complète. Benga na des shows Denar TV so aux intéressés to pesa ba coordonnées. Nazana maman na biso asuka 60 ans d'âge. Maman Azana besoin mobile bien responsable. Bakumbela na ye maman Azana Paris. Benga des shows Denar TV so aux intéressés to leki na des derniers. Tozana papa na biso moko 31 ans d'âge Kinshasa. Azana besoin moi si bakumbela na ye alobi moi si partout aux ali benga boso la na ye papa Azana Kinshasa bokumbela na ye. Toke na papa ya suka papa na biso 38 ans d'âge. Azana Paris, Azana besoin moi si ya bien bakumbela na ye 25 à 35 ans limite. 27 ans, 25 à 35 ans limite. Benga soko ze intéressé bokumbela na ye papa lobi Azana besoin moi si oyaza déjà na mukanda. Pour papa pe aza posé aza na mukanda makambutu koyela ene intérêt te bobo ta polobi bokabwana po yo yaki na bulo luka papier bongo te babolingwa bongo to ana ngoposa te papa aza na besoin un vrai amour. Benga des shows Denar TV pour les coordonnées en privé. Voilà autre zaki na on a cadre et annonce na biso yango wana soko talinga ba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité. Aimez, commentez votre émission et zalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah, émission Zakoya. Ciao.